Ba Congolais, ba Congolais, esika bozwami, bo pepa ene tolobaki na longoli chapeau, ene toba lisuku, chapeau na français, lisuku na lingala, na longoli lisuku, na bande mission oyo ya lelo, boyebi lelo ezadati nini le 5, lobi eza mardi le 6, na ndenge ya centenaire, e ba kimbangiste bandeko na biso afumu kimbangu, pe a son âme, mais aza vivant na biso, na likanisa mona mboka Chimukendi wapi basali degré de force coup de force na mona mboka Kibasa Madiba na Lubumbashi na yose bato na obita Moïse Katumbi azolo bagena Katanga wana za danger Congo eza ba Congolais nyos lelo ba benginga balobi fo na lobela makambango mona mboka na lobaka mona nkoya tikali nkoyi Kibasa Madiba asali plein à Katanga nazo l'émission lelo par rapport Congo eza ba Congolais so muta zalakate Kibasa sali plein à craquer na Katanga esika ba Moïse Katumbi banda lobake bango baza danger élection ngo to zalaka na élection ngo Kibasa Madiba azawana le ministre que je respecte beaucoup Kibasa Madiba mona mboka Chimukendi na coaching nayo otosa masolo ba Congolais ba benga bobi na Katanga yindaki ya osakana te na likanisa no KMB News chaîne l'équipe ba chaîne nyonso na Congo ni ailleurs KMB News donc na oloba masolo ezami sa tourner na ko décortiquer on atamuke na likanisa mona mboka Chimukendi honorable honorabilité Chimukendi coup de chapeau na Chimukendi lelo tolobi boy bon mona kibino moko baloba Katanga wana session Katanga ekosala mate ekosala mapete ke Katanga ekabwana Congo ezate ekosalaka te fachi beton na manda na ebokabola na tango Kabila te na tango Mobutu okabola te na Mose Laurent Désiré Kana fachi beton beton président Félix Tshisekedi azoka tariba na ba Congo aza numéro 1 ya Union africaine président de l'Union africaine numéro 1 para garant de la nation et Union africaine ils ont RDCT RDC président de la République l'Union africaine président de l'Union africaine na kolongo na kisama mukepo na obéissance yande babi covid fachi beton eloko ba Congolais ba bisana lo balelo ezali ministre Kibasa asali coup de force asali plein à craquer na Chimukendi sika baza mon amboka fachi beto to considérer bato baza bato ba main propre Kibasa Madiba main propre bana mbana babenga balobi ba main sale eboma bato ewelela makambo yango eleka bon na ki osala makambo eleka te ozana des députés na olingo comme ministre na pouvoir wapi machine eza bloquée te machine a bloqué par rapport ba campagne na longoli même lunette machine eza bloquée nini fachi beto na président de la République Fachi Beton za président de la République Fachi Beton tout bas mon amboka za pouvoir ngana charge en haute parce que ba grand sage ende ba bisinga ba Fachi Beton ba grand sage ende na lobi papa JP bangoma bangoma ba ende boena boeluo na mama Lydia ba ende bolobi to lobi makambo ba témoin de Jéhovah mais bobi okoti makambango na likanisa mwana mboka Chimukendi bolobi to lobilango papa bango mana pesi mbote siko za lobai to lobilango baba témoin Jéhovah mais na mama na bino mama Lydia baende bolobi bo bandi ko landanga mais na mama to ilinga bolobi mama to ilinga bobi na osola makambango bien bolobi bo soutenir ba Moïse Katumbi te na élection électoral ba Moïse Katumbi na 2023 tokotala parce que to tambola bon tabate to tambo ndenge ya bato na lobi bo to tambo ndenge ya bato na yise Moïse Katumbi na bi aventure vrai dauphin à Kabila za Moïse Katumbi vrai dauphin na loba on a 2006 na moratoire ya tango wana nani caméra zo simba assemblée na ba vrai dauphin za Moïse Katumbi lelo prévezali machine za bloquée te parce que ceux ba Congolais na landi lelo na Peter Kazadi na Top Congo na lobi ngo Top Congo na Peter Kazadi ngana condamné te parce que azali mieux placé azala mukolo azala mukonzi na condamné te mais to sunga chef de l'état
machine eza bloqué te mais ba congolais va souffrir coup de force ya carence en bongo circulation monétaire ezate na lo belango le mercredi na lo belango parce que na ipona lo bemaka mo sécurité na péage à Kinshasa tracasserie au sagadate bobozo leki ya babu sale alobi nanga tracasserie na nzela bandundu eleki ebele tracasserie 500 000 francs 2000 kolongwa na antenne ya mampu tiko koma na sele wana tracasserie au saganate ba policier ba FARDC totika biloko wana basenga pona gouvernement mana okaka mutuma komenga lelo lobi comme na ngenge na petit junior balobi au moins de 51 jours bien 53 jours ya makambo yango bolimbisanga bandeko nanga matanga mikanda bandeko bakomelinga balobi plus de 51 jours gouvernement ezobima te nga nalobi gouvernement par rapport président Félix eza président ya violence te aza président oyo arespecta baaccord Samuel Lukonde aza premier ministre ya coup chapeau na premier ministre na biso na primature mais auti na obédience nini ya wana loba na bino révélation papa Etienne Tshisekedi alobango nazo loba lelo par rapport au la gouvernement président Félix aza gouvernement ndeni aza président Union africaine aza président de la République démocratique du Congo boya sa gouvernement ka ye moko atia batu de pes na ozongisa lelo bato ya ba congolais c'est premier ministre pour un accord politique mais tout le monde le voit biloko bandi ko déborder bandi ko siponcer makila nini conscience à chef de l'état ezo bong senzela na ba chef de l'état na lobby biloko ngo ezali bato balinga olia mbongo ba makila ba jali sebusa balingi ba pelengisa mokonza mboka masolo balobi 53 jours gouvernement bezo matériel marche ba komelinga Fachi beto asala gouvernement te premier ministre muta conserver gouvernement na a sali yango a consulter ba parti politique nde to chaka nani vie na biso nani papa na biso azana Sénat kombo na nani vie basi lukwebo to respecter mokonza mboka Fachi beton Félix Antoine Tshilombo na lobaki boy mona nkwazan koy lelo émission na za animation ba congolais bolobi tracasserie bolobi gouvernement zate bolobi boy na tamboli pendant 3 jours samedi na lekaki na émission na bino bitambo atambo na futa transport na mutapesa ngate na lobi na bino Fachi beto za président de la République aza président Union africaine bidongolo miso bazalaka wane pa Kabila Joseph Kabila coup de chapeau mon mboka sénateur en vie baene nyo sacré po bache nyo salé nyo secret ba kolonga te ba mosu ba sali ba fête ba bombi ba ntaba ba lobi ba ministre na des députés Giloando coup de chapeau na beta liso non mercredi na lobi boy ba congolais ceux qui gouvernement et bimite ava président de la République ya Kenya États-Unis na invitation ya réchauffement climatique wa bengi c'est un président ya Afrique yende azo konza Afrique yango tokosala pétition tokosala ba marche ekozala organiser eza biloko Martin Fayulu te eza na organiser pour le gouvernement ya Same Lukonde Same bati au premier ministre bozo bloquer chef de l'état bosala ba intérêt na bino pour na bato ba délégué bino ba peuple ba bisika na lobelango bande kona na Asie, États-Unis, na Oceanie, en Afrique, na Asie, na Europa. Botele me makambo ngana osa makambo ba Fayulu te na ba boketu zero te. Na osa la souffrance au peuple ko sibi lelo. Ngama opo na longwa bana bisika na tambola ki leo na tongo na sokole esika mo na mbudi. Maintenant c'est au sakanate, souffrance au sakanate. Ba congolais. Bon moni force oyo ba ministre ba boma batote basale ona katanga eza moto te Équateur eza baende te Équateur eza mokobe te Équateur eza ya Giloando te ba équatorien kucha pona Giloando mboyo sénateur aokita wana ebala munene Giloando mboyo Christian Bosemeto okita na bino sondage politique bandi Moïse Katumbi akanisa teke
yenda simbi katanga wana non mutu moko taka province mo eza pona ye mutu azala te mutu nzambe azalaka nalobi omoni démonstration de force ya ministre Auguste Kibasa Madiba mona nkoya tikali nkoya nalobaka na bino awa bongo na katanga ti ifai nakende me nazalaki mwa maladi mwana mboka awa banda idéologie oyo Jimu Kendi ayebisanga tokende me nazali maladi nakenda ete namona bilili bato obenga na poto partout onyati mutu osengi pardon mutu abukani ba Hervé bolandaki biloko yango mopanzi sango Hervé bolandaki yango nga nalobi kaka ke tosala yango Hervé Nzaka tosala makambo ngo ezala Jimu Kendi asala idéologie na ye mutu moko tokosa bato na bakongolais ke élection eza muzika to me asala nini ateka ba iranium asala makambo na balisa bana États-Unis mpona bakongolais toganya nini FCC au PPRD ata bakote na gouvernement te makambo ezali nayoki ndeko Kalev alobi balever bamesure nasala droite nalongoli meme cash ne bakoalever mesure bon baplainte to batindelaka ye aza na Kinshasa aza na cave eza badistraction. Monsieur le chef de l'État Fachi Beton peuple congolais aza pour sa distraction te po teleka parce que ce tel qui va couler en 2023 2022 to bandi ba pré-campagne musique tumbe oloba bato ba oloba démonstration ezalaki na Katanga na ni lebo eleki na même ba musique tumbe baloba biloba loba Jimu Kendi na Katanga na Auguste Kibasa Madiba mona nkoi mona léopard mona ours mona lion neti Fachi Beton mona incarné à papa Etienne Tshisekedi personnellement fumumpa ngana zaidi pesa makila na l'accepte no preuve moko bon moi photo tant on Équateur garde na sima mona bolua mona noko na bolua na sala campagne Tshisekedi na za pouvoir aba na FCC bobenga traître lelo pouvoir za Fachi Beton bon moni abengi bato so boya Etienne Tshisekedi. Monsieur le Président nazongi na makambo yango etika minute moke bapesinga badoléance ebele bazotuna na Kinshasa na Bibwa Badara na nini na kote ya Mbudi wana koleka ma mideda wana ekomi péage avant il faut 500 francs. Monsieur le Président baza ko embryo na cabinet wana lobby eza les 6 ezali centenaire ya Fumukimbangu Fumu Alongo indépendance salamaka na ba visionnaire lokwa ba grand sage soko zongi ata ok remaniement salama gouvernement sike salama bolongola ba mesale basenga boy bato nyonso basa na gouvernement ya Mobutu Joseph Kabila Muse Laurent bazonga te ba Auguste Kibasa ba bimi ba ministre ka pa na yo na ndengolo ba état de droit na réforme ya pays na li réforme ba Martin Fayulu te grand frère Martin Fayulu azolo ba soute afuta neve na nganda ona kitambo abisinga pesa veste à $350 na tanga comme on a mukolele kaki wana mena otanga sur le lote wana za ba récupération politique tosunga mboka pomboke kende liboso ndenge lelo tozana likanisa mona mboka Jimu Kendi ba congolais etina junior kashama na Mbudi alobi nanga na FK sale ya sport na Mbudi wana alobi vio bana oloba makamba solo to moins ba révélation OK ba Kibasa lelo ba 7 degré de force ba violer Katanga ba violer na ndenge mabete ba kiti Katanga ebukani onyati muto senge pardon Jimu Kendi na Katanga tobuka Katanga wana Équateur pe tobuka na Giloando na nani petit na Bosembe mwana mboka Christian Bosembe tokitape na Équateur wana tobuka. Monsieur le Président Félix Tshilombo na sengaka nouvelle classe politique pour muto azalaka te soko délégué Christian Bosembe na Giloando ba evre présent ba okende ba sala musala malamu ngape na zozela na postile na basangu na mboka nanga na osenga na bana mboka bazo kabaka ba information na présidence
bokeba na bino tanga bino ba kombo aux ampis personne na présidence abimisi ba information na présidence na obanda ko tanga bango makambo traité gouvernement bino bobimisi remer na otanga bino na des députés na bima ministre eza lokuta na sona mutu mona kitambo tano azoya ndeko Nina Lopez Ngambe Lopez kulutu nanga na ebisaki na bina lobango na TV bolana ba Google ba récupération politique ezate président Félix Akolongwa président Mukolo 3 mandats 4 mandats parce que toi on a les camons consultation ici to comme nani recensement bolongwa président ni recensement to baba nani ba congolais papa na biso tiena lobaka to ba congolais ba étranger attaque ya zongi bande kona catholique na bisi bino boy ndeko nanga ambongo cardinal to solaki na yo na finga ga hote na lobby réforme mes années au saba effectif ba école te mais ezali na logique ya sérieuxité la sérieuxité ezali kimia makambo mais ce que vous apo yo lia kanga na zolia te ezati na mota ba guerre na lobby ka to sa makambo ya solo lelo eza monsieur bana Kongo basenga ndi baloba nanga mama nanga boale makako alobi nanga lobi akomelinga siko lobi asala na ministère industrie azo ambongo te na lobela ngo déjà na zongela ngo te muto azo ambongo za na este wana lobela ngo te bande ko na este bakomelinga balobi na este guerre zosi la tendenge nini au moment batongo bazana Kinshasa ba député to si tous les gars makambo na ba interpeller ki ba député na assemblée ya Joe Biden Mboso bato musu bakomelinga boy balobi basala ki motion contre Godin pour pasteur nanga ya image de l'éternel bandal ba moni ki ba voter ba motion pesa ba mbongo wana etalinga te Godin pour salela intérêt bana mboka bande ko musu bakomelinga balobi ndenge nini nerombungu mbungu venanga banga moyo ya matete akomi guerre na kulutu Jantiningo bila ya nerombungu to sa makambo olobi nga mona landi olelo na ba média olobi otika assemblée nationale na provinciale 5 minutes olobi nango otikala na olobi o sidani ni assemblée nationale provinciale mais ça vice gouverneur bo marando ndeni ba intérêt no il faut les respecter olobi makambo te parce que talinga te Franklin Loka na maître Konzi François Konzi président ba huissier de justice pour respecter ba émission nanga na leki nanga komelenga lelo pesi nanga dode Longoy mona koko colonel Longoy na mami Longoy bolobi na lo makambo solo na bo komelinga dode Longoy na mona na bo komelinga bana colonel Longoy na pesi binombo tesika bosa nazo loba bien na lobi na Kambe News ndesika to sala masolo bomoni ki basa à ce degré de force à cette force de pouvoir mon encoy président Félix changer ba institution nyonso ou changer mogote mais avant que les États-Unis bana Congo babi crise économique mbongo zate situation monétaire zate Babou Salé mbote na mono komelinga Babou Salé rota barota na DGDP papa bitabita mama na ngalula mama na ngai na social na otanga kombote parce que na mono komelinga mais na otanga kombote to sala makambo bato bazo sala ou ba penyo so sala démocratie et la liberté à la population na mo boko melinga na lutendele tracasseries aussi la te petit na dia marouche chef wa mota na kanyama bobito lobema na mo boko melinga boza belé président Claude na Nilo na mono ko melinga fachi beto mouvement fachi beto na 6 émissions mais boza belé na seta ko manara na mono ko melinga na nganda cc na otanga bino te émission za ta muke tout ça na pouvoir ya ba main propre ministre na Kibasa o bato ba komelinga ebele lo ba Kibasa za ministre moko ya sérieux
Augustin Kibasa asali abuki bankonge abuki ba barrière ya Katanga o Moïse Katumbi akazali leader o bande kona biso baloba na Katanga o nani soki nani azala ministre intérieur akima ina Zibambo na otanga kumoyelote Kibasa buki yango ezali Congo ba congolais basana droit liberté na bango Franklin Loka maître Français Konzi nazoka tango to cité na souka émission to ça émission mercredi pour beaucoup melinga ebele na sambrouillé mais na comme embrouillé na ba message na bino na ko yamba ba leader Claude Lobina yamba mercredi na ko yamba le lundi alikanisa mona mboko jimukendi o asala ba indusa esika bazali na mokonzi na Kibasa Augustin Kibasa Madiba mona nkoi neti faci béton tout ça la makambo ba congolais tout ça la makambo ba congolais Godem